Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Basuki oyo Jana lobela kiango basa somba kiango puis na baki ceux qui n'a ça la perruque na kula kremno comment na ça la perruque donc lelo les hommes connaissent ça la perruque ce qu'on mona ndenge na ça perruque to landi vidéo. Merci. Voilà. Maintenant nazo vandisa ninanga na mesurer avant na sécuriser yango pona banda kotonga moni mona vandisa yango maintenant nasa nini nazotia bakali na ngai awa yango awa na point juste place isuki omwende na sécuriser yango na kati na libanda siko na tie tongo na songa za mingi à l'aise na tongo oyo batongo tosalela na Kinshasa donc naza vraiment très à l'aise na yango ke baoyo etengama maintenant nazotonga mo place na tie kale na ngai nde place na kobanda kotongela bandi kotonga na coin. J'espère que vous m'entendez. Voilà. Vraiment ma classe, mais c'est bon. Des places na bandi kotonga na coin nanga, faut tonga na coin ici, coin. Vous êtes sûr que au tonga vraiment na coin. Voilà. Tonga c'est moi si mais c'est bon tonga donc ils ont facile pour ça perruque na yo moko ils ont pas cité donc Rolanda kaka tonga bien. Tant que tonga faut vous assure que nino eza plat vraiment lancer front na yo eza vraiment plat eza teke eza kovimba vimba poso eza kovimba vimba tant tonga e banda kovimba vimba yana moto e ka banda katelema telema yana moto na moto chaka. Hormones.
omona nde naosala naza mwa difficulté parce que mutu nanga eza vraiment stable te ya ovanda mais pourquoi naza so naosala ya ovanda natia yango na katikati ya makolo mais lokwa naosala mpo bomona natemisi yango nde bomoni ezoningana bolimbisi moni natongi bien maintenant tosala na nsima kotonga na nsima awa omoni nde natie natutisi voilà moni natia yango kote nasali lancer front na pointi coin na bandi na crochet nyonso wana pour que na banda koto. J'espère que bomona voilà nalongoni nanga natiaki awa na bandi kotonga na bandi wana mwasi pour que yango eza un peu milai quoi, eza un peu milai voilà azotonga azosangisa point na coin oyo omona assez à partir pasi nga mpona nga eza na ser donc nde namona yango pasi bakona esanga kitla kwana oya oyo ifo esangana oyo na oyo mona donc faut otutisi na nsima ezanga mwa pasi mais otonga bomona otonga j'espère que bomona nde nalalisi mutu bomona c'est le pour mon parce que ça nde naozala yo te mais ezanga mwa pasi mpona kotonga
que bomona bien nde naotonga yango ti eza plat eza na plat nde naotonga eza plat voilà. Suki no yo moko soki efuta mbongo mpa motu donc eza yango facile ya kosala supérique na yo moko donc okoyekola toujours mpe na balinga okabola oyekoli parce que moto aza toujours na mposa koapprendre oyo eza nazosécurize yango mpo kiningana te omona bien voilà. kisa bino ndenge nasalaka pereke mon place troisième boule commis et première boule pardon et commis awa donc natika na deux boules première boule yango oyo apusani tia j'espère que bomona j'espère que bomona bien ndenge tozokenda malembe 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 e malembe voilà. Ngoyo mwanda mna première boule etikali yango oyo voilà donc faut yaka nango ekutani place otonga lancer front na yo donc faut yaka nango wana eyaka toujours kokutana wana esanganaka donc yango totonga comment basalaka lancer front yekola elongo toyekola elongo voilà eza première boule na biso tosisi première boule na biso bomoni kasi esuki ya maintenant tozokota na deuxième boule na biso eza 24 inch ngolo nde omona oyo eza deuxième boule na biso nde tobandi kotonga yango malembe malembe vraiment bomona bien naza mpe na difficulté parce que motu nanga moyen otemisa yango eza te tonga yango plat tonga yango vraiment ezala plat j'espère que bomona comment na tonga yango ezala ya kovimba vimba te eza vraiment plat
ni nanga na se eza na sachet maneke nanga oyo na se eza na sachet donc yango defo ezokangaka tonga na kati mais ça va bolanda bien nde tozokinda perruque na biso lengo molo va arriver donc yango oyo otonga vraiment plat, j'espère que vous voyez. C'est vraiment plat. Allez. Je tourne. La deuxième boule. Hein. Deuxième boule, Nabiso. Donc, continue toujours pour tourner en haut. Et puis couleur vraiment ils a bien. La CP non fort. La couleur mon bien. Si au cola mon quoi est bien. Si au cola est bien, CP non ouais. Franchement, il a tocos. Yeah. On tourne. Ouais, ça a deuxième couleur. Et on a zo tourne. Tozokende malembe me tozokoma presque na suka ya perruque na biso nga na osala yango toujours plat bomona nde na otonga mabaku evimba te eza toujours plat voilà. Moi nazo insister na coin faut toujours ekutanaka ntango ozotonga so okomi awa na coin oye nango ekutana na lancer fente na yo donc ekutana neti yanga omoni ke etutani mona suka nango yango donc naye nango tia awa allez yango omoni. Yeah, comment ça tokomi awa. J'espère que bomona. Fona tsa wipo kina tongaka. Bomonaka koma lolenge na azotonga ya wino. Voilà. Mona. Ndenga kotonga. Maboko na ngetoka moi des fois tout les eaux glissées et tout mais ko ça perruque ya non pas cité biso nyonso pe to yekola ki maintenant tozo partager o te yekola kina bino donc j'espère que yo poko ki ko yekola o partager encore na biso et cause la bien voilà. Yeah, j'espère que bon mona ana komi déjà na suka nakomi deja na suka nazotonga bomona oyo fo etuta na boye esanga na boye donc yango nazotonga oke tosilisa voilà. Awa na yo aotutisa ngo mo espace eza awa na kotonga ngo po ke esangana. J'espère que vous mona. Yeah. Aussi ici na biso. Tamasuki. Yeah, perruque na ça ango. En tout cas aussi ici.
tosisi kosala perruque na biso maintenant nalakisa bino comment okoki kolongola okata nini ndambu ya bonnet oyo otiaki voilà na kati ndenge okoki kokata oyo okati yango et après perruque na biso esi voilà ozwi boye moni ozwi ciseau na yo okata yango malembe okata place otongi te voilà moni aolongola oya noir oyo pour que perruque na biso etikala bien mpona kolata. Merci beaucoup en tout cas na mutu nyonso oyo olanda video oyo. Soki video esepelisi yo kobosana te koaime yango kopartager et surtout kosabone eza nango gratuit. En tout cas merci tosilisi oyo eza perruque na biso yango oyo omekela bino bomona ya perruque na biso yango oyo. J'espère que esepelisi mutu moko so esepeli nango kohésiter te kosabone. Donc c'est ça perruque na biso yango. En tout cas merci beaucoup tosisi nalela bino fort merci beaucoup, bisous. Merci beaucoup nanga yango oyo en tout cas yango oyo. Donc merci beaucoup, bye.